na bino pona ko présenter émission na biso ya lelo bambote nanga epa ya Tigana Aigle mwana Fali epa ya Mama Rose la patrona yonde makambu donc yonde mama sociale bambote nanga sous c'est pas mama yuyu mama sociale na kati Autriche na ebi déjà komaki merci na Nzambe merci na babonné na biso nyonso surtout o bazo sala biso vraiment tozala parce que bino nde makambo tika toujours fidèle na kata News télévision na lingi bino mingi partout bozali vraiment bo s'abonner ba on ba s'abonner te soko tomber na vidéo na biso mbala liboso s'abonner si j'ai lelo eza nini infidèle ya basi envers mibali na bango komona lelo mwasi azana ndako libala andeo libala za mibali na ye ebele libanda kotala pe biso ba chaîne film susu oza pe na mobali te mais ozana 5 na ban ka ndo to benga na système a Congo l'autre ko découvrir ba finini o ba septara ko za mibali ebele pe ba o ba boya ka yango pe eloko ni ezo pousser ba fi to sala ba biloko to sala lelo wana to landa bona ni mama nanga comment nanga mama Pauline si j'ai biso ya lelo ezali ba fi ndenge bakomi kosangisa mibali bafi bakomi kosangisa mibali wachaka madesu nde tolamba pondo madesu ostie pondo te madesu bafi bakomi na système wana akepa oyo toyebi te eloko nini esala bango basalaka bongo na milongo te parce que yango mpe naza fi eloko nini ezopousse biso tosalaka bongo eloko ezosala bongo ya liboso nani eza pasi yesu ko aza na mposa abima kitoko mobali oyo aza na ye aza na mosala te aza na makoki wana te ya lingi akanga mesh dans 6 semaines alongoli akangi lisu mosusu mobali aza na makoki te lera komona oyo kuna mosusu alingi ye ya ndimi oyo ya sapatu oyo ya mesh oyo ya bodi oyo ya kola yango wana nde bazosangisa mibali likolo ya pasi ya misatu ya mibale ata mobali yango ake mosala asala bazozwa bango na valeur te olia pesa ye mwa mbongo emonani ke akofutela ndaku akofutela mwana minerval bazopesa 100,000 wana mwasi aza na posa ya mafuta savon ndaku klase ya bana omoni ezokoka te yango wana nde mutu oyo aza na surtout bajeune bana na biso ya lelo akokanga motema teke mobali nanga azwi te yango nde bazosangisa ye mutu moko aza na bango 10 musala yango mpe akokende 100,000 yango lia apesa suka sanza ekoki apesa 100,000 3 mois 4 mois bapesaka te oyo okopesa conseil nini tant que mama mpona bafio basangisaka mibali bongo ata kutu mpiaka mpo na ngai ngai nakoyebisa bango bakanga motema mpo kokende liboso kokima mbango eza kokoma te kokende mbango eza kokoma te bakanga motema asiporte soki aza na mobali moko asiporte abondela nzambe akotushe motema ya patron wana esika ye azosala akoka kofuta mobali na ye puis mpe basunga biso mpe na mwa salaire mpe ezalake mwa salaire kozalake bafuti ndaku afuti klasi asalika mwa makambo mosusu etikali. Si maman pour la réponse na sepeli. Bonjour tanti. Des passages mais nous autant ebelete tolingi ka toyeba nde si je na biso ya lelo ezali keno ba fi ndenge to mo 5 ba mibali mibali ba mo to mo 5 ba lo rola mayebo na biso ka okali ko na mwa marande to loba ba fi ba komi aloko so akenda zonga boy to ebite loko nini esala bango po ba koma ba mibali ebele bongo yo betan ke fi loba na vie na pesa vina on prend langa na mo les apé mabe boy lo ni monsieur lo ni esala bango bongo dans le koso mbongo koso se mibali bongo eza mabe po na ngai donc side eza na kati malade ebele eza na kati donc oyo oso se mibali bongo eza ka po na mbongo donc la mo eza mabe makati batika bongo vraiment eza mabe yo oza mobali moko obala tonde naza na bala te na célibataire mais naza na petite amie azali mais aza moko yo to lo baraka non oza fidèle na petite amie non zarana e oui naza fidèle pourquoi pas azala mbongo te na eba venir ezepa na ye naza fidèle posa moi ça maele merci pour la réponse bonjour maman nanga bonjour yaya bonani maman bonanga mama Elise si j'ai lelo ezarara tolingi opesa conseil
oloba na biso pourquoi ba fille ba romo 5 ba mibali omona mwasi moko mibali 4 5 6 toyebi te lo nyezo pousser biso ba fille to sala bongo pe conseil na yo eza nini en tant que maman oloba na ba fille lobana no lo nyesa biso to sala bongo mususu premièrement isa na nous passe nde ezo sala na ndenge wana mais eza pe malamu te yo jeune fille ce comme ibate OK na bien na prière samba ko sala grâce et puis komi pe mutu mune ba sepel mais yo za kaka na ba vie ko sangisa o boye sala kitoko te ezo pesa soni makasi pasi pe liboso yene makasi mutu amona sona ke kuma pesinga mwa 10 000 ko to pesinga mwa 2 000 pesinga 3 000 ko sangisa mone ko mebele mais pourtant ke ko zo malade et ça vraiment malamu te po na ngana ko koloba kaka ce que ça ndengona batika eza vie kitoko te ona yo lobi ke eza no lokoso mte pousser biso ba fito ke na bongo po na ngesa na lubongo. Merci maman pour la réponse na yo to sepeli vraiment. Bonjour Yaya. Bonani. Comment la maman Claudine? Vous êtes mariée maman? Oui, nous sommes mariés. Maman ni poso kende wete question ezara boye. Pourquoi le lobby so ba fito komi au sangisa ba mibali comment on a vraiment précisément na Kinshasa ba fi ba komi na vitesse Android to loba azana Jean azana Richard azana Plati azana okuna azo sangisa ba lo kwa maye bonambisa ka liko na ngomwamba ro loba ni pona ba fi na ba sangisa ba mibali wana tant que maman oza pe femme mariée conseil nyoko pesa na bango pe raison nini o ezo pousser biso ba fito sala ka bongo ko loba. Bon, pour Nangai, conseil n'a pas ça bon le la maman. Vie à 500 mibali les habits. Pour malade des allées. Ok, écoute un homme balme ça malade yo yebita peso malade. Le corps aux 500 pour que pesa pe mususu et panzani et ça qui to côté. Pe aux autres na ba sa bon mususu leur corps. Ana posa aye a pa o zumbo, akepa o zumbo, asombe android, asombe lamba, o asombe les sapatos, o asombe les bou. Vient des qui to côté. Pe via modèle na po okota ndaka liba les a passe. Donc conseil nangeza ka ke batika vie wana bazala batambola bien. Ça on base na mbali moko kwa kozwa eti na mariage. Merci maman nanga. Merci na batutu bolanda ki biso vraiment. Merci na bino nyon surtout merci na maman Yoyo maman sociale. Merci na Plati Lukau aki ko assister émission nanga lelo. Merci na Tigana Aigle. Merci na Plexon Star mon vient na Katapa nama. Lelo sujet zalaki ya basi o bazalaka infidèle envers mibali na bango. Basi balingi mibali 5 6 l'autre beti masona bon bino mo boyo ka kindenge bon mo balobaki bitini etinda bon basala bongo o découvrir qu'ils ensemble na bino. Merci na bino tout botika la fidèle na chaîne na bino Inus Télévision ba on a nous ba s'abonner en tout cas pour s'abonner massivement pour na ko rater ba info te pour s'abonner vraiment bon koto ba abonner na biso bon partager vidéo bon liker bon aimer et ça la biso bien plus que bon partager parce que partage ndé makambo en tout cas pour na lelo to suki awa bye.